Bienvenue sur Étoiline Inès TV. Si vous êtes encore nouveau ou nouvelle sur notre chaîne, n'hésitez pas de vous abonner massivement, aimer nos vidéos, commenter et partager. Chez Étoiline Inès TV, c'est la qualité, la différence et la vérité. Triste nouvelle, triste réalité, la famille. En tout cas, nouvelle oyo ezosala pasi penza makasi na motema. Eza makambo moko bandeko ezosala pasi vraiment tolobaka penza pasi bandeko. Na kobala na kokufela mobali, na kobala na kokufa bandeko. Makambo oyo ekomi kobangisa. Ekomi kobangisa bandeko na niveau moko pas possible. Imaginez, hein? Donc, moins de 30 ans, veuve, atabino moko, moins de 30 ans. Babali yo quartier mobimbe yebike babali, famille mobimbe yebike babali. Après quelques mois de mariage, mobali yekukufa. Bandeko, naki jeunesse nyonso, natangwa kala, ezalaki keno, ba papa ba bandaki kokufa, basi bakoli. Omona mama ba obenga ye veuve, ba veuve wana kala, to bando omona déjà, ezalaki ba mama ya mikolo, mais ba veuve ya mikolo yo bandeko ekomi lisusu ba mama ya mikolo te, ekomi na ba jeune fille bakomi ba veuve lelo. Makambo pasi bandeko. Salut cher Bouchou, salut cher abonnés, salut cher connaissances, salut surtout les amis de Étoiline Inès TV. J'espère que vous allez bien. Quant à moi, je suis bel et bien super bien par la grâce de Dieu. Cher Bouchou, chers abonnés et chères connaissances, yalelo vraiment na memeli bino histoire moko ezosala pasi na motema. Histoire moko bandeko et osala pasi. Yango na osenga na bino bolanda émission na biso jusqu'à la fin pour que bo comprendre nini elekaki. Nini esalaki ke ndeko na biso ya mobali akufa bandeko. Makambo moko et osala pasi na motema. Avant to banda moi émission na biso, avant to banda partage na biso kandenge ezalaka, na osenga na batu o nyonso tu, si c'est la toute première fois ya kokota na chaîne na biso, chaîne kitoko, chaîne ya batoli ya makasi, chaîne moko ya bana nzambe. Je vous prierai surtout de vous abonner massivement. Abonnez-vous. Cliquez aussi sur la cloche de notification pour surtout recevoir les nouveautés de notre chaîne. Aimez la vidéo, commentez et partagez. En tout cas, ekosala biso oyo penza tolobaka na biso chaque jour tokos makasi. Bandeko makambo moko ya kobangisa, makambo moko ya pasi makasi. En tout cas na minute oyo nazoyoka mawa penza mingi pona ndeko na biso ya mwasi na kombo ya Naomi. Bandeko kotala mwasi kitoko na minute oyo bakomi kobenga ye veuve. Bandeko makambo moko ezosala pasi penza na motema. Bandeko bozwa bakiti kandenge to mesana, bozwa bakiti na bino, botia mwa mai pembeni, botia mwa jus pembeni, botia mwa sucre na bino pembeni na ndenge kaka ya bien. Wana botie mwa biloko pe ya kolia kandenge to mesana, to yebike lelo eza vraiment nouvelle moko ya mawa makasi. Botie mwa biloko kote mosusu bozoliaka, kote mosusu bozomelaka, kote mosusu pe bozolandaka o ya bino ya chaque jour Étoiline Inès TV na système moko ya bien kaka makasi. Bandeko, makambo pasi, makambo vraiment ya pasi bandeko. Balobaka tambola mokili omona makambo. Mosusu ezana bandeko mosusu soki ozoleka na ba situation moko boye, to mitunaka nyonso ba question Seigneur pourquoi? Qu'est-ce que je fais pour mériter ça? Peut-être que ba situation na biso ezalaka yango minene teke ya ba situation ya bandeko mosusu. Na mizui nanu na mitie na place ya ndeko na biso ya mwasi. Botala ye moins de 30 ans. Lelo bakomi kobenga ye veuve. Bandeko.
makambo moko ya pasi makasi liwa oyo ebandaki ndenge nini euta pe wapi bandeko. Bolanda histoire na biso. Couple oyo eza couple moko ya ba jeune. Eza couple moko ya ba jeune kandenge ezalaka batu nyonso mwasi atangaki kotanga na ye tango aye kosilisa ba classe na ye aye kokutana na mobali na ye. Mobali kombo Yves Maongo nde kombo ya mobali. Tango pe baye kokutana kandenge ezalaka balingani na kolingana wana vu que mobali azalaki na ye na posa ya kobala. Mobali pe asilisaki ba classe na ye nzambe kosunga ye azwi pe musala kandenge toyebi. Na kozwa musala na ye ali akomi pe na posa ya kobala lobike non nakomi nanga stable naza na posa ya mwasi oyo akosunganga totambola nzela moko biso nyonso mibale comme ça to construire futur na biso. De aye kokutana na Naomi. Tango aye kokutana na Naomi bandeko asepelaki na ye na Naomi. Asepelaki vraiment makasi alobi que non, cette femme est mature, cette femme est intelligente. Il faut kaka to balana. Tango aye proposé pe Naomi, Naomi pe asali nini andimi. Jusqu'à ce que makambo nyonso ebandi kandenge boyebi makambo nyonso alibala ebandaka. Makambo na bango pe alibala ebandi. Mobali ake asali présentation. Après présentation wana, mobali ake asali prédote. Après prédote, ba pesi facture ya dot ake abundi bundi. Après ane moko aye kodotele mwasi na ye. Kandenge ezalaka ba mwa bitumba bino moko bomoni soki mariage elingi esalema. Na ba kote nyonso mibale ya basi na ya mobali bandeko bitumba elamuka kaka. Bitumba moko elamuki tango osala ba organisation na bango ya ba mariage. Eye kosala ke mobali baye kolongola ye na musala place abandaki kosala. Imaginez mutozo préparer déjà mariage. Kandenge toyebi biso basi. La plupart ya génération ya lelo ya basi ya lelo baza basi ya mabondeli. Mwasi petango aye komona ke no mobali balongoli ye na musala. Mwasi alobi te. Il faut na kote la makambo yo prière. Aye kokota prière akomi kosambela na kosambela wana jour mosusu asutuki ka boye mobali ayeliye ayebisi ke ndenge za boye nzambe asungi nazwi nanga nini musala. Mwasi pe asepeli alobi en tout cas yango na bandaki ko prier bandeko. Mobali abatu akomi kobunda na musala na ya akomi ko travailler jusqu'à ce que bambongo ya organisation ya mariage ekoki. Moi appartement na ye place à kovanda quand même place moko ya bien akomi kovanda tie biloko andako kandenge zalaka ba organiser pe mariage na bango nzambe asungi basali mariage na bango bandeko mariage na bango basalaki yango c'était fin 2022. Donc année passée na fin ya année de basalaki mariage na bango. Tango pe baye ko sala mariage na bango kandenge ezalaka feti na feti en tout cas ezalaki nango mariage kitoko. Bino moko bokomona wa ba bilamba o balataki yango na memelaki bino kaka ba photo na bango ya mariage. Bino moko bokoki kotala. En tout cas balataki na bango kitoko mariage na bango pe elekaki kitoko makasi. Ezalaki bien mutu nyonso to azaki invité na mariage wana en tout cas abimaki na témoignage ya mariage wana. Ebele ya batu balobaki ka que non ezalaki mariage moko de rêve, mariage moko kitoko pas possible. Alors kandenge ezalaka bakomi na ndako na bango bakomi kovanda. Bino moko boyebi kaka na misala ya lelo ki jalousie eza nango ebele. Ki jalousie ekomi nango ebele bandeko. Bandeko botielanga ba j'aime. Bo partager lenga vidéo o bandeko na système moko ya bien. Ka bino moko bozo mona na ba misala ki jalousie moko donc ozo mona mutu peut-être yo oza chef na ye mais ya zondi mela yote alingi kaka ba longola yo na musala wana comme ça ye akota bandeko. Jour mosusu kandenge zalaka swana kina camarade na ina musala baswani kandenge zalaka ya za moi chef siko apesi moi ordre pas camarade baswani mais makambo wana ilikaki mais envers ba travailleur na ye ba travailleur plutôt o bando sala na musala wana moi kandenge zalaka moi jalousie et mankaki na ngote. Allez jour mosusu bandeko aye kolamka katongo
alaki mwasi na yeke non ake musala ka ndenge akendaka mwasi na ye pa lobi pas de problème papa kende comme ça tomonana pourquoi tango kozonga musala bandeko na nga mobali ya batu ake musala depuis akendaki musala pourquoi ekomi mobali azozonga te butu ekomi mobali azozonga te mwasi azobenga telefone ezoleka nango lisusu te bandeko mwasi akomi agité mwasi abengi na ba camarade na ye kandenge ezalaka ba camarade na ye mususu bazalaka proche ba camarade balobi te lelo vraiment tomoni ye te toyebi te parce que mingi tomonana ka ba jour to salaka te ba weekend tokoki komonana mais tomona ye te et puis lelo to solo la tate na ba téléphone bandeko mwasi akomi agité bino moko boyebi kaka mwasi soki abali na kokota na ndako libala na zemi bandeko mwasi panique pas possible jusqu'à ce que mwasi asali nini aye kobenga famille ya mobali alobi non makambo yo nakoki kotika ngo boyete il faut na informer famille na ye il faut famille na ye esala nini eyeba tango aye ko informer famille bino moko boyebi ba belle famille ndenge zalaka ba belle famille ata soki makambo eza ndenge nini bakoya kwa kopelisa moto mbala moko bakomi kotombolekela mwana batu mwana na biso soki eloko mabe komeli yo ekozala na mutu na yo boye kendaki ekitaki mwana lobi te mama mobali nanga alakanga na tongo ke ake musala ba jour nyonso kenda musala azongaka mais lelo ti eroyo na zongo na yete bandeko nde famille na ba camarade ya mobali bakomi koluka mobali baluki jusqu'à ce que tongo etani bandeko bazo retrouver kakate soki bameki kobenga azoyamba na téléphone et téléphone ezoleka te bandeko bakie musala na mwasi na famille ya mwasi ya mobali na famille ya mwasi na ba camarade na ye bakie musala balobi non asalaki ayaki na ye na musala asalaki ka ndenge asalaka chaque jour et puis musala esilaki azongaki na ye abimaki na ye akende ndako bandeko alerte jusqu'à ce que baye kolala lisusu baoye bate bakie ba hôpital bakie ba morgue bandeko bazomona ye te tango pe butu etani bandeko baye kolala na tongo ka boye bala muka tongo makasi na hôpital moko ezalaka na Kolwezi GCH nde komba hôpital wana bala muka ka boye na hôpital wana bandeko ezalaki libanda hôpital bakie bakuti ebembe ya ndeko na biso ya mobali na kombo ya Yves Muongo bandeko bakuti corps na ye eza libanda ya hôpital batu basitukaki tango batu basituki nde bakomi kobenga ba sentinelle hôpital bakomi kobenga ba infirmière bakie boye mwana batu akufa kala. Donc selon ba explication selon ba test o ba salaki ba infirmière na ba docteur ba salaki azalaki menacé ba beta ki yende ko beta ya mabe donc liwa na ye euta na ko beta ba beta ye jusqu'à présent bandeko ezala famille ezala mwasi na ye ezala belle famille na ye jusqu'à présent bazoye ba te mutu abomi ye aza nani bandeko yango makambo ezotambola na communauté na biso yango makambo ezotambola bandeko na communauté na biso liwa ya ndeko oyo esalaki nga pasi yango nalobaki te que non nakoki kovanda na makambo oyo nga moko te ekozala bientôt sala moi partage na bandeko na nga. Chers compatriotes bandeko na nga place nyonso bolanda nga communauté na biso kandenge na benga kabino ma famille bandeko tozala éveillé na monde ya lelo bandeko monde komi kotambola mabe makasi ezana batu lelo omona mutu mosusu azosekisaka yo kanisi ke openza camarade nanga openza akomi famille nanga openza nde ya ngai ndeko nzoka mino wana zolakisa yo alingaka yo te mokili ya lelo ekomi bongo bandeko tozala keba na nani ozo se méfier na ye na nani ozo pesaka confiance na nani ozo tambolaka na ye ezana batu mosusu bandeko
bazana motema mabe moko pas possible akoki azosala yo mabe mais asali yo mabe na mokongo asali yo penza mabe ya mabe mais après abaluki aye asekisi yo aye ko rassurer yo que non yende penza camarade ya bien tomona ba makambo yo tozala keba bandeko baninga nyonso baza baninga te ezana batu mosusu kutu basondola ba famille na bango bazui ba camarade lelo akomi famille bandeko tozala keba ezana ba camarade mosusu bazalaka na bango bien omona nzambe ndi atindeli ye na nzela na yo to na vie na yo pona koya kosala moi quelque chose peut-être eloko oyo oyebaki na yo te mais ezana batu mosusu ba camarade mosusu bandeko bayaka pona ko détruire vie ya batu bandeko tozala keba na nani tozo sololaka na ye na nani oto obengaka ami yango soki o remarqué que non o penza na bengaka ye ndeko o penza na bengaka ye ami asali moi eloko moko ya mabe en tout cas pour ça y kopesa kutu ata chance te ke batu mosusu bazalaka on apesa ye deuxième chance bandeko existaka te surtout na monde ya o ki camarade o ami nanga asalaki o mabe bandeko olingi opesa ye deuxième chance est-ce que oyebi motema na ye oyebi le pourquoi azongeli yo na deuxième chance wana peut-être deuxième chance wana eza pona a éliminer yo pour du bon alors bandeko tozala keba makasi yango na osenga pe na bandeko na biso eza na basi mosusu bandeko bazalaka soki nanu abali te omona ba vie ya ba prière eza nango kilikili ba jeune komata kokita bangomba komata kokita mais tango bakotaka na ndako mabala omona batu mosusu alobi nasi na bali nasi na komi omona batu mosusu akoti na ndako alibala surtout soki akoti na ndako alibala na zemi azui mukumba bandeko pona ye c'est fini amoni ke na gagner bandeko o gagner nanu te diable alandaka batu chaque jour alandaka batu place nyonso donc kokotia na mutu te ke non comme na bali comme na komi na zemi to na boti c'est fini na gagner na komi nanu okomi te bandeko na ngai akolinga kaka a détruire yo yango ezalaka mission ya diable yango surtout bandeko na nga okoti na ndako alibala zalaka mwasi ya mabondeli mwasi ya libala azalaka na jour na ye moko oyo alobaka ke journée na nga oyo eza journée oyo naliaka te kolia na nga naliaka kaka na 18h omona ta makambo mosusu ole ekoma na vie na bino Nzambe déjà révélé yo osambeli po nango Nzambe a épargné yango mais ceux qui ont na vie ya ba distraction le oto omona basi ya mabala omona mwasi na kokota na ndako alibala vie na ye nyonso ezaka ba camarade vie na ye nyonso ezaka masanga na masanga vie na ye nyonso ezaka ba tapage na ba tapage mwasi alibala zalaka bongo te mwasi alibala a vivre kana ba distraction te bandeko mabondeli mingi ezalaka pona basi la plupart ya mibali bazalaka na moi esprit wana ya olobaki non je vais prier. Ceux qui ont ta sambela, peut-être ceux qui ont prié belé. Ba mibali mosusu au monde ata 10 minutes. Déjà lobi qui a le vraiment na sala qui prière. La plupart des hommes ba sambela kate. Mais batu o ba sambela kamingi, ce sont des femmes. Et c'est pourquoi même Jésus nzambe ye moko ayoka ka mingi kolela ya basi ke ya mibali. Parce que biso basi tozalaka mingi na présence nzambe. Et puis nzambe ayoka ka pe prière na biso. Bandeko bon négligeaka prière te. Bon négligeaka prière te bandeko nanga ya basi. En tout cas, nous présentons nos sincères condoléances surtout à la famille Muongo. Nous présentons nos sincères condoléances. Toyebike na moment oyo situation eza yamabe makasi. Famille ezolela. Totali pe mwasi na ye. Aza vraiment affecté. Imaginez na zemi. Na minute oyo soki ya boti histoire nini a obete la mwana na bango histoire nini akoyebisa mwana
En tout cas, eza pasi vraiment makasi yango to présenter ba condoléances na biso. Prière na biso eza que Nzambe alola a continuer toujours au consoler bino. Biso tokoki na biso koloba makambo nyonso to ba nyonso ya kitoko, mais ba mo wana eko consoler bino te. Mutu oyo azalaka na capacité, azalaka na pouvoir, azalaka vraiment na makasi penza ya ko consoler mutu, ezalaka nde Nzambe. Nzambe apesa bino makasi ya ko surmonter surtout étape oyo. Liwa kandenge na lobaka chaque fois que ezalaka ta bien soki oyebi ke no mutu abelaki akotaki hôpital, en tout cas ba docteur ba essayaki nyonso tout esimbaki nango te, mutu akufi wana bolobi ke non akendo pema na kinya. Mais liwa ya koloba ke mutu abimi na tongo alobi ke na ke musala na kokende kozonga zozonga te, après des jours boye ko découvrir kaka et bembe na ye bokoye ko découvrir kaka corps sans vie bandeko esalaka pasi, et surtout kotala mobali ya batu akufaki na liwa ya douleur makasi, douleur penza, parce que façon babandaki kobeta babetaki ye mabe makasi selon ba explication ya ba docteur ke ezalaki nde kobeta baku ya makasi oyo bapesaki ye. Donc eza liwa moko eyaki na douleur insupportable et osala pasi. Nzambe alola apesa bino makasi, Nzambe alola a consoler bino, Nzambe alola azala toujours na bino bandeko. Zosala pasi bandeko nanga, bo salela biso partage na système makaka ya bien, bo panza sango, surtout ya histoire oyo ya ndeko na biso ya Yves Muongo, bo partager vidéo oyo, botia pe ba commentaire na bino bandeko, botie la biso pe ba j'aime et kosunga biso mingi makasi. Cher Bouchou, cher abonné et cher connaissance, to komi na biso na suka ya moi partage na biso ya lelo bandeko. En tout cas Nzambe apambola mutu nyonso tu oyo azwaka tana ye ya kosala partage, oyo azwaka tana ye ya kotia ba commentaire a malamu, oyo pe azwaka tana ye ya kotia ba j'aime. Que Dieu vous bénisse abondamment. Bye bye la famille et à la prochaine.